Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko baboliko mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini ba soi-disant basali na nzambe oyo bazali koloba ete bango nde nzambe azali kotalisa bango ba makambo nzambe azali kolobela bango, mais pona biso tomoni ete ezali lisusu normal te ekomi lokola kindoki. Parce que soki omoni moto azali koloba makambo na kombo ya nzambe, azali kotanga kombo ya nzambe na makambo ya lokuta, seke akoki kozanga kindoki te bandeko. Soki nalobi boye pona nini? Bandeko babolingo, tala mwana mobali oyo Levier Kisimbi, oyo bino bobengaka ye soi-disant Bishop Élysée. Autaki koyebisa bato lobi alobi ete soki pona ye amoni Joseph Kabila se paraître liboso ya télévision pe azali kokamba mboka na biso apasoli Bible pe alongwe combattant. Mais po mona ete bato moko balobaka makambo sa meme bayeba ba conséquences oyo ekoki kokomela bango. Lokola moni ete mokili ese moni ba makambo oyo alobaki ya lokuta pe na Afrique du Sud ese ngindi bakomi kobenga ye pona bambongo ya bato alieki kuna na Johannesburg, akimi Johannesburg azali komona na te bandeko. Tala ayele lisusu ko continuer ba roman to ba aventure na ye azali kosala, ba comédie na ye azali kosala, pe azali koyoka ta sonité, azali komi benga soi-disant Bishop. Bandeko babolingo na koyebisa bino ete ezali mawa pe pasi. Me yambote tokota na kati na masolo na ye malamu na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso nano mwa loyembo oyo ezolakisa lokuta ya basali na nzambe oyo bazali kokosa bato na kombo ya nzambe pe oyo loyembo oyo ezali koloba ete lokuta tosi tolembi botika nde lokuta Congolais lelo azali na besoin ya vérité po ete lokuta oyo tovandaki nango pendant 32 ans lelo bato basi balembi. Toko continuer lisusu na lokuta te bandeko. Parce que bino moko bozali komona même ba opposant congolais bino bopesaki confiance bazali ka ko se démérer na ba mensonge bato ya lokuta. Tshisekedi yo bino boza ko bomela nzoto. O bino boza ko sala n'importe quoi. Bobebisi bambongo na bino bambongo bokoka kosalela ata bafamille na bino quelque chose boza kokende kopesa na mutu oyo ayebi ete na nsima ya mutu na ye azali na baide mosusu. Leki na ye oyo babotami libumu moko ye wana ke kokota na parlement. Est-ce que bomoni réaction ya ndeko na ye po atelema aloba ete bacombattant tala batrahi nga boye? Non,
pona nini po ete ezali likambo oyo bango moko bayebi yango, Tshisekedi ayebi yango très bien. Ezali ba jeune na bango oyo bazali kosala, mais ba combattant bozali kaka kolala pongi. Mais boye baka ete lokola bozali ko continuer pe kolala pongi, boko tika la peka ka bato oyo boko banda kozwa ba déception na ba vie na bino. Yango papa Botamba na tango oyo tiela biso na loyembo wana sima to zonga na kati na masolo na biso s'il vous plaît. Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko osili ko tiela biso bandeko babolingo kaka ndenge tutaki koyebisa bino ete lelo ezali émission monene oyo tozali kolobela les soi-disant bishop Élisée Lévier Kisimbi tozali kolobela ye pona balokuta nyonso tu oyo azali kosala. Bandeko na banzi bouti koyoka loyembo elobi clair ete basali na nzambe bakozala juger sévèrement na ndenge ya kosakana te pona makambo oyo to engagement oyo bango bazwaki pona koloba ete bango bandimi kosalela nzambe, mais kosalela nzambe yango ebongi ete ezala na ndenge ya solo. Lelo ngai na kokamwa ba Congolais oyo bazali tango nyonso kokende na église ya soi-disant bishop Élisée pe na église ya soi-disant bishop Tchatumba ezali mawa mingi bandeko po ete nzambe azali kolakisa bino clairement lolenge ya bato yango ndenge bazali. Po ete ezali lokola nzambe asia sauver bino alakisi bino le bitala bato o bino bozali kopesa confiance bazali ya ngai te, mais bato mingi bazali ko comprendre te bazali kolala. Moto nyonso to azali kokende na église ya soi-disant bishop Élisée Lévier Ntwika boye bakaede bozali kolekisa l'air na bino pamba kuna bénédiction ezali te bozali kokende nde bozali kaka suye na balokuta na bamakambo ndenge na ndenge solution bokozwa te bandeko azali kaka koshina bino kobenda bino bambongo yozo mona moto mobimba nzamba asali maboko na makolo maza kosevante mpona koloba ete ngai nasala kiloko te nakende ko hôpital ofele naliaka kaka na mabonza. Un homme Dieu a créé na mokili oyo mais yoka ndenge aza ko konte kaka na force ya bato mosusu. Donc bato mosusu ana poto baza ko bima tongo pona kokende kosala ba misala du 1er au 30 po ya lo baite aya pe ko se vanter liboso ya caméra nga na sala ke lokote na kende ko hôpital ofele na sala ke lokote na liaka kaka na mabonza. Mais ba Congolais, il faut pas mona yango que il faut elobela bino quelque chose. Même Bible bandeko soko tali place moko pour la zoloba oya lingi ko salate aliate. Lelo ko mona ba soi-disant ba bishop na ba pasteur mosusu o ya ba kasaye. Ba lingi ko sala misala te tala neti o mosusu bandaki ko pasola veste. Ngai na yebisa ki bandeko na lobi bandeko. Bino bokanisi soki mwana mobali oyo. Abandaki ko bima tongo du 1er au 30 ayebi pasi ya mosala ndenge zalaka ayebi ndenge tango ya hiver tango moto za ko bima na tongo na pasi ndenge zalaka pona ko kende ko sala mosala ko lukambongo bino bokanisa ke lingeka zwa veste oyo apasola yango na misu na bato po alingaki se rendre compte valeur ya mbongo ya bebisaki mais lokola eza mbongo moko bandimi baza ko pesa facilement ayebete ata pasoli bandimi bako pesa mosusu yango nda kosomba ezali nango stratégie. Ba Congolais il faut to fungola misu to mona ka mosika soki toza ko fungola misu toza ko mona lokuta ya bato yo na banzi ete bako kota mpia kape na banzi ete ba église na bango bako kanga yango pete eloko lelo baza ko se démérer kaka na ba église wana ezali pona avantage ya nzambe te ezali pona nini po ete ba yebi ete bazali ko zwa ba avantage ya ba mabonza. Yozo mona bishop soi-disant bishop Élisée Lévier Ntwika bino moko boza ko mona ndenga za ko se vanter ngai na salaka na ngai te ndenge ezali wana na kende ko hôpital ofeli na salaka te ngai na diaka kaka na mabonza aza ko loba pe na mabonza o moto nzamba pesi maboko na makolo ozali na makasi na nzoto makasi na yozo ko ya liboso ya bato pona ko loba ko bimisaka ba mitoki ti na se ya ba masasamba oza koyoka ta sonité. Bandeko lelo soki tolobi toloba émission ya lelo ezali pona tolobela
levier Kisimbi oyo Afrique du Sud, soi-disant Bishop Élysée. Lelo tokolobela ye pona nini tokolobela ye pona totalisa bino balokuta oyo azali na yango. Ndeko yambo te tokota na kati na masolo yango malamu. Na pesi nanu mama Rosalie mwa maloba po ete sima toyeba ndenge nini tokopresente video tolakisa bino ba detail ya balokuta pe ba makambo nini ezalaki koleka wana pe ndenge nini ba manipule video wana. Mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Ngai na koyebisa kaka na bandeko na ngai ba Congolais. Bandeko Congolais il faut bo banda pe komituna. Boko banda kokosa mati wapi. Tala kutuba opposant Congolais oyo bopesaki confiance. Boyebi ndenge nini bosali ba cotisation pona makambo ya IDPS. Boyebi ndenge nini baliele bino bambongo. Metala lelo oyo deception oyo basali na bino olia ya kolobaka kate non ndenge ezali wana bapesa bino ta vérité ya makambo ndenge ezalaki balobi ete non ndenge ezali na bandeko toluka moyen ya kotonga mboka ensemble na bakonzi ya mboka po ete toluka ndenge nini ya kopesa na mayele totonga mboka me bazali kokosa bino na makambo ebele bandeko jusqu'à ce que bato mosusu ba prometa bango ba kopesa bango ba poste Tshisekedi ya prometa bato IDPS ba prometa bato bokozwa ba poste ndenge na ndenge ba mosusu ba mbongo na bango na ndaku ba bimisa yango pona confiance kaka ya maloba ya eloko okutu ba monite lelo ba famille mosusu ana poto batikali 0-0 pona kaka makambo ya IDPS mais bota la déception oyo bazali ko sala bino. Ezali basigne oyo nzamba azali kolakisa. Bomonaka mosika bandeko. Ata ndenge bofingaka biso bato ya maboma tolobaka n'importe quoi mais à un moment donné bino moko bovandi botali bolobi mais bato bazali komema biso ti wapi. Tala pe rythme yango ekomi epai ya soi-disant basali na nzambe. Bandeko. Oyo sinyo elakisaki ko oyo makambo esalami. Bandeko ndenge bomonaki ete liwa efrapaki mboka na biso Congo ezalaki tango mosusu nzamba permetaki eloko wana pona bato oyo babandaki koyebisa bino a Joseph Kabila kufi a Joseph Kabila na bungi grâce à ba prière na nga na bungi siye bozango kende kopesa bango bambongo nzamba yokeli bino mawa lobi te bana na nga bako continuer ko souffrir kaka boite tango mosusu yango na permetaki likambo ekoya na mboka na biso Congo po ete Joseph Kabila bima po ete bino bo mettre stop na bato wana oyo babandaki koya kokosa bino. Bandeko nzambe ayebi ko épargner bato na ban sans ebele mais bato mosusu bakoki ko comprendre te ndenge nini nzambe a épargner bana na ye. Bomoni soi-disant Bishop Chatumba oyo biso tozali ko benga les Vientwika bino moko bomoni bandeko akosi bato bandeko pas même 2 mois et puis azako loba kombo ya nzambe na monoko nzambe a sepelite yango wana nzamba ye kotalisa bango abimisi bango mpoasa. Bandeko bomonaka mosika tozali bandeko na bino ezali teke tango mosusu bolo bono bazali kosala liti boyo pona ni te bandeko ezali bambongo na bino moto nyonso to azali na mbongo na ye azali propriétaire ya mbongo na ye. Tout comme akoko zo mbongo ngo apasoli, tout comme akoko zo yango atumbi ezali mbongo na ye. Mais soki tozali koloba boye bandeko, ebongi malamu mbongo na bino, bopesaka yango na makambo oyo ezali kosalama ya malonga. Bokende koboka yango pamba te bandeko po ete nzamba alobi ete tango yo zwi mbongo na yo opesi na moto ezali lokola lipamboli. Mais na moto oyo azali kokosa na kombo ya nzambe yo zwi mbongo na yo opesi ye yebaka ete obwaki yango na bisika bikauki ekobota eloko te bandeko yango no moni ete tala ndenge nzamba bimisi ba soi-disant ba Bishop Élysée oyo le vieux Kisimbi libanda aeko bimisa lisusu soi-disant Bishop Chatumba le vieux Ntwika abimisi bango na libanda pona kolakisa bino lolenge ya bato yango bazali mais lokola bazali bato basila soni
bazali kaka bato oyo lokuta ezali kati na bango tala bazali kokontinue kaka na bakomedi na bango. Me bandeko nzambe soki asa lakisi yo sini ya mabe ozali koyoka te ozali kokontinue kaka na kombo ya nzambe bandeko bokomona nzambe ya kosala lisusu makambo mosusu ya mabe po na bato oyo. Nazali koyebisa bino soki bato bakontinue kaka na kombo ya nzambe boyo bokoyoka mokolo mosusu bishop soi-disant bishop Chatumba Levien Twika akwe koti hôpital aza koloba lisusu ta komi na koma wana ekozala ete nzambe a frappé po alingi te a continuer na bozoba na kombo na ye. Ndeko meme Bible elobi batangaka kombo ya nzambe pamba pamba te. Yango na bomoni ete ndenge bishop soi-disant bishop Élisée Levien Twika ndenge atangi kombo ya nzambe pamba pamba bomoni ndenge nzambe abimisi ye mpwasa. Bomoni ndenge nzambe ya confondre ye. Bandeko, il faut zala kaka moto ayiba kala po ete o continuer lisusu na bozoba ndenge soi-disant bishop Ntwika azali ko continuer na yango mawa mingi. Pe lelo tokolakisa bino ba sujet ebele tango yo tokobanda nanu tolakisa bino ndenge nini mwana mobali oyo na kombo ya Levier Kisimbi oyo azali komi benga bishop Élisée balokuta na ye o azali kosala na tango oyo nazongiseli papa Roger Maloba po ete tokota na kati ya sombele suka bisanga libulu ya makambo oyo tokolakisa bino esika nini balokuta ya moto oyo ezali. Papa Roger na pesi yo Maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kozongisela ngai Maloba. Bandeko babolingo sans plus tarder tokoyebisa na papa Butamba kuna akoka ko balancer les biso ba image po ete totala ndenge nini lokuta ya bato oyo esika ezali tolakisa bino ba point nini oyo esika bato oyo tango basalaka makambo na bango bayebaka teke nzambe azali kolakisa basigne pona babima polele na lokuta na bango me bazali koyeba te. Pe bandeko babolingo ndeko moko asilaki ko signaler biso nazali koyebisa bino lisusu ndeko wana asilaki ko signaler biso likambo moko ya ke paraît-il soi-disant bishop Chatumba Levien Twika cousin na ye moko na Congo kuna bautaki ko kanga ye pe amikomisaki prophète bakangaki ye akendeki kokota na ndako moko boye po na ete ayiba ba bijou ayibaki deja ba bijou na ba prophétie ya lokuta bakangaki ye tala ndenge makambo esalamaka nzokande moto moko ayebaki likambo wana nde asignale biso alobi botala na chaîne moko boye bakangi moto wana o bakangi ye azali cousin ya bishop soi-disant bishop Chatumba azali cousin na ye oyo akendeki koyiba ba bijou na ndako ya bato kuna na Congo ke na akendeki po itapesa ba prophétie ya lokuta nde ayiba ba bijou akima nzambe alalaka te bauti kokanga ye nde yango na lelo toko présenter bino toko présenter bino cousin ya soi-disant bishop Chatumba Levien Twika ndenge nini bakangaki kuna na Congo ayibi ba bijou na ndako ya bato me bato mingi bayebaki yango te me ndeko moko auti ko signaler biso lobi ete tala boye ezalaki nzoka nde cousin ya soi-disant bishop Chatumba oyo biso tobengi na kombo ya Levien Twika. Yango wana tokolakisa bino ba makambo nyonso lelo pe ezali mawa pe pasi nzokande ye Levien Twika auta na yekaka na famille ba esco ba miyibi nde lelo bokomona ezali sombele suka bisanga. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Kolandangai na Congo Mikili na nzela ya John Image représentant ya Congo Mikili na Afrique du Sud mobimba lelo na ye lisusu kosolola na bana Congo pour nazali soldat du Christ, soldat du peuple en ma qualité de cofondateur du mouvement Sauver le Congo, combattant du mouvement Sauver le Congo na ye kotalisa na bana Congo à travers Congo Mikili sito ezoko pesa nouvelle à monde entier que bino ba congolais bazali ndeko na ba congolais bozali pasi pe mawa na ba bandeko bolamuka kolamuka na ba trois dimensions bandeko balamuka ki ya ko somnoler na bien en français tu t'es réveillé mais tu es en train de te somnoler donc on a pongi na kolamuka mélange pourtant ça bazanza ma mélange te Jean-Marie Kassamba ya télé cinquantenaire à la tibino ba image ya kala ya Hippolyte Kanambe na matanga ya Samba Kaputu
alakisi bino baimage mbula ezobeta mais lundi tozalaki dimanche lundi mbula ebeti na 18h na Kinshasa na Samba Kaputu image ya kala balakisi bino na mundele moko avandi pembeni le Libanais on là akima Congo il y a 2 ans balakisi bino ba image ya kala bobandi ko benga homme de Dieu ko finga ko loba n'importe quoi que Dieu vous pardonne les chiens à bois la caravane pas il bon acception politique kanambe bon acception politique sorry quand tu es politique kanamba bimi la télévision a diriger Congo na pas la Bible na longo combattant na lobby yango katumba so bobimi si Hippolyte Kanambe abimi loba nzambe ya archevêque kutuna za nzambe te loba nzambe idina bala za nzambe te loba nzambe simoki mbongo za nzambe te Yesu Masia est Dieu l'unique et le véritable Dieu je le déclare akozonga na bomoité na déclarer liwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu l'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. Vraiment bandeko kisimbi oyo azangi kindoki te bandeko bozo yoka tellement nzambe asabimisi bango libanda soni esali bango yoka makambo ya lokuta aza koloba ete ba image wana ezalaki monte bandeko babolingo soko omoni moto azali na forme ya mutu neti saboya hippopotame ndeko yebaka ete azali moto ya kolanda te vraiment tato ya zangi kindoki te amipesi pe kombo ya bishop na lokuta boye bandeko le vieux kisimbi papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît na yo pe combattant osa paniquer soldats ala paniquer te ata la contre-attaque ata lelo Hippolyte libo mesili bituma na biso ya lini to benga na bango to boma bango babima na mboka pourquoi yo ozali ya kolemba po omoni Hippolyte mais c'était pas ça bazui image akala Congo comme le kola scène et place à théâtre salle de jeu salle ya théâtre hein Jean-Marie Kasamba makangu ya Olive Lembe azui ba image ya kala ala kisibino yango na labaki na John image na kwa suzu jobo te na quelques membres batumsa jobo benga bishop moni passe la Bible te moi ça ba image aka il bon acception politique Kanambe bon acception politique sorry quand tu es politique Kanambe bimi la télévision a diriger Congo na passe la Bible na longo combattant escroc bondo bandeko bato ya boyende o bomonaka ete ozwi confiance opesi ye oye ntango mosusu kovandisa ye na ndako na yo soki ozali na bana ya mike ya basi ezala ata ya mwa mikolo okomona moto ya boye asali yo baventure na absence na yo aza kolalela yo bana na yo ya basi sanke ebomi yeba bandeko babolingo ozomona kaka moto eza kolakisa lokuta eza kolakisa oyo nzambe asili kobimisa bango polele oyoki ndenge bamakambo azali koloba sikoyo ekomi ete mpo apasola Bible ndenge alobaki ke alongwa kombata yoka balangage akomi kobimisa mpo omona ete c'est un escroc tout à fait bato oyo baza koloba ete nzambe nde alakisaka bango barévélation mais ndenge nini nzambe alakisaki révélation te ke Joseph Kabila aza en vie lelo kaka ye moko wana akomi lisusu koloba ke ono bolemba te ata soki bomoni Joseph Kabila boza kolemba pona nini mais bino boyebisaki bato boasiraki bato bolobi ete asa akufi kaka yo moto olobaki ete ndenge ezali wana naza koasire bino aza lisusu na bomoi ta kozonga te loba nzambe ya Kutino aza nzambe te nzambe ya Dina Bala aza nzambe te yo te moto olobaki yango pona kolakisa bino bandeko bato baza ba escroc o bishop amonaka ba révélation bandeko bato aboyende na ba église balalaka bana basi na ndenge ya kosakana te oyo bobo pesi confiance bo église baby église komi suye na misala ya mabe na bato ya boyi ba congolais bolamuka bambongo boza ko bebisa kotindelaka muto na Afrique du Sud bozomona teke boza na bandeko na bino na Congo mo ekuti botindela bongo basala makambo bozotindela kaka ba escroc ndeko ezali mawa
ezali mawa mingi bato boza ko compter na bango tala ndenge baza ko kosa bino nde Congo yango boza ko loba ete bokozwa prospérité kozala na soki bozwi Congo na makambo ya boy bomoni te ezotalisa pe ke même makambo baza ko yebisa bino o mboka na biso Congo eza kokamba bana ba paya kaka ba histoire bango moko baza ko inventer bomonaka musika lelo eza ko senga ete Congolais nyonso tout conscience na esala to mona musika bandeko vraiment ezali mawa tala kaka moto yango azali ba langage ya lokuta maloba mibale to monaka musika bandeko Congolais po ete ebandi kopesa na mawa soit disant bishop boza koloba pe bishop boza kokende paza kochabino maboko meme ezali mawa mingi ezali mawa oyo moto lokuta eza komona na boye vraiment Papa Botamba to continuer ba émission na biso s'il vous plaît. Il y a une histoire. Mbamouake est mort dimanche. Avion Kiti, Babeti Yango Masasi. Garde corps à Zaina Kati avion à Beti Katumba Mouake Masasi. Attaque na Libanda Penakati. Avion wane na Lobaki Yango Zali G4. Déplore. Eza crashité. Ba Rwandais. Rouberwa. Rwandais. Tutsi Rouberwa. Rwandais Tutsi. Zoé. Rwandais Tutsi. Janet, batindi ba soda na bango, ba beti avion lance roquette. Ndenge anaba kengo adondo, po kengo adondo banako wela poste wana lingaki ba chande ye. Abengi ba Janet abina za tuchi lokola bino. Bocha katange a renyete. Lelo yo moto ayimekinga. Moto yo abaneko luka abomanga pona lakisaki bino ba aéroport ya Cape Town parking la lakisi bino bien na awa na Johannesburg. Bandeko bozali komona lokuta ya tata oyo babengi na kombo ya Kisimbi soit disant bishop bomoni ndenga azali kokosa bazali kaka maloba mibale yango nzambe ya bango ndenge nini nzambe na bango atata banaka boye lelo koyebisa bango likambo boye lobi ayebisi bango boye yango ba revelation yango nzambe na bango apesaka bango nzambe na bango yango amelaka diamba po tango mosusu ayebisaka bango ba revelation na se ya quick nzambe yango amelaka diamba to nini vraiment ezali pasi mingi pe mawa bandeko babolingo botika kokosa malokola bana mike bolandaka bato ya boye te baza ko distraire bino moye bozala na ba idée ya malamu mpona kotonga Congo ezali te bino boza komona soko omoni moto mandefu forme ya mandefu bandeko ba pole na ye ya mandefu ya mbanga esali lokola ba pola sama peka ya shamo bino bokanisi azali moto ya malonga botala kaka bapola ngo ya mandefu na ye na mbanga ndenge ziki na bamoyi ya Afrique du Sud bandeko esali lokola bapola sama peka ya shamo bandeko ozomona kaka escrobondo bandeko vraiment ami bengi pe na kombo ya bishop pona nini bozo koyokisa nzambe soni boyeko ezali mawa mingi papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Avion G4 ya Air Katanga ya Moïse Katumbi bandeko na ngai lundi ya kufi dimanche lundi bazu corps na ye baina ngo na Kinshasa na aéroport vers 7h30 du matin tant ba le ngwe aéroport direction clinique Ngaliema bas bongisi corps ba tiango na cercueil kolongo na clinique Ngaliema baina ngo na siège ya PPRD non loin intercontinental non loin ya résidence ya président papa na biso Jano Bembo atika biso kolongo wana ba na résidence ya Katumba Mouake na quartier GB na Gombe Hippolyte Kanambe ya kité bino moko bomoni na Lubumbashi Olive Lembe Hippolyte n'était pas là ba toke na Puerto Olive Lembe tiba kundi nani Katumba Mouake Olive Lembe azalaki tina alandi Katumba Mouake tina suka pour rendre dernier hommage Hippolyte Kanambe azalaki te. Comment Hippolyte Kanambe bolobi ya yeka na nini ayeka na résidence non muta salaye akomisa ye oya azali lelo le 16 ba parlement mingi Afrique ezalaki ba ouverture ba parlement
la présidence d'Afrique, dans le pays, dans le parlement. En 2006, dans le parlement, l'Assemblée nationale, la caméra yebi, Hippolyte Ayaki, mais Oyo, les alliés institutions, Ayete pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Santé naye eza malamouté. Nazo Lobango en tant que serviteur de Dieu. Nazana tout, nazana service mon bimba. Il bon acception Hippolyte Kanambe. Bon acception Hippolyte. Sorry quand Hippolyte Kanambe a bimi la télévision, a dirigé Congo, n'a pas sur les Bibles. Na longo combattant. Na lobi yango quand so bobimi si Hippolyte Kanambe a bimi loba nzambe ya archevêque continue za nzambe te. Loba nzambe idi na bala za nzambe te. Loba nzambe simo ki mbongo za nzambe te. Yesu Masia est Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Je le déclare. Akozonga na bo moité. Bandeko babolingo ngai na kusenga na bakongole oyo bazali na Afrique du Sud basunga tata oyo azali moto oyo azali kobela motu. Bandeko kaka ye moko alobi ke Joseph Kabila sa kufa oyo ete akozonga lisusu na bomoi te adeklaraka yango avant. Mais sikoyo kaka ye moko aye koloba lisusu ke non ndenge ezali wana Joseph Kabila santé neza bien te aza malade, mais finalement bokondimela ye ndenge nini liboso alobi ke Joseph Kabila sa kufa lelo komi ke santé na eza bien te ba image wana ezalaki ya lokuta. Mais bandeko bomi tuna sikoyo nzambe yango ya ye oyo ayebisaka ye makambo azali nzambe ya bomoi ya solo to azali na ye kaka nzambe oyo bango moko bafabrike kaka kombo ya nzambe wana mpona koloba na bato. Ezali soni ezali soni bandeko nayebisaka bino ko internet oyo un jour ekozala jugement monene mpona bana na bino. Boyebi babiloko bozosala lelo bozoyeba conséquence nango te. Ba image otango ekotikala tango bana na bino oyo surtout bazokola tango conscience na bango ekoyeba komona ba aventure bino ba papa na bino ba papa na bango bozosala na ba internet. Un jour ekozala lokola tribunal oyo mwana koloba na mais papa pourquoi obandaki kosala ba comédie ya boye lelo ngai naza susu tranquille te baninga nanga bakomi koseka ngai okomi koluka bato batiaki image po balongola yango komi trop tard. Babiloko bozosala bozomona yango neti plaisir mais kokute bino cher un jour. Na tango wana bokoluka tango mosusu o papa Roger ngai bokoluka papa Botamba bokoluka mama Rosalie po ete boloba ete bolongola ba image komi trop tard. Botuna na YouTube alobi non ba auteur ya image kaka bango moko nde mtu bazana droit ya kolongola yango boteli miso. Ezali babiloko eko faire juger bino un jour. Bon kaka elengi ya na caméra koloba n'importe quoi. Mais balokuta na bino eko coûter bino un jour cher. Lelo bozo comprendre yango te, mais plus tard boko regretter yango. Papa Botamba to continuer ba masolo na biso s'il vous plaît. Il y a renseignement. Pele l'ennemi Sabino na 97 ans Hippolyte Kanambe Mouzé Kabila a eu pouvoir. 3 mois après, na sala na Demiap 97 à 98. Demiap ezali détection militaire des actions anti-patrie. Na sala na Demiap pendant une année na yeko longo na ngai. Pona monaki ba matériel ya te musala ezate. Makamalunga ezate. Na zone ka pona plaisir te. Mais le lot bana Congo na Canada à travers le monde. Bible lobi na bisoboy, celui qui met la main sur la charrue et regarde derrière n'est pas digne. Tozana nzambo ya solo. 80% ba Congolais baza ba chrétiens. Opération debout congolais et l'équi. Bible solo banabiso ne pensait plus aux événements passés, ne considérait plus ce qui est ancien. Voici, ina sala loko moko ya sika. Boye bien ngote. Congolais nyonso ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage. Oko perdre bataille, mais au perdre combattre. Mutu moko te ko sabino, mutu moko te alemba. Botele mabesika bozali. Bandeko botala muyibi ya tata oyo makambo aza koloba peke na sengi na bino mutu moko te alemba. Mais
bato bakolemba te mpo na nini po ete bino moko nano boza kofaire décourager bango na balokuta na bino, boza kokosa kosa bato ekomi lokola business na bino ya koliaka nde bato mbongo. Aza koloba pe mutu moko talemba, donc mutu alemba te mpo nini bakontinue na kopesaka yo bambongo oyo ya kimoyibi oza kozwa, bapesaka yo bambongo oyo oza kozwa na ndenge ya malonete te. Ezali mawa mingi aza koloba pe mutu moko talemba, donc mutu talemba po te yo continue kaka na babozoba na yo apres ozali kosala baapel po batindaka bambongo yo zwaka. Mais ezali mawa mingi na bato bakoki kokwa na moto ya boye. Bandeko, bambongo na bino botindelaka ye lisusu te, c'est un escroc. Azali escroc tato, ndeko soko za na mbongo na yo tindela ndeko na yo na Kinshasa, ou bien mama na ou bien papa na yo, olia ya kotindela bato ya boye bandeko, ezali mawa mingi. Ezali mawa. Pe azata na soni te na age na ye tango apesaka yango na liboso ya kamera, aza koyeba teke na age na ye azali na yango na makambo azali kosala, eza ko correspondre te. Mawa mingi. Soi-disant bishop escroc bondo. Papa Botamba, to continuer ma solo na biso, s'il vous plaît. Bible lobi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon ça la prière et la supplication te. Ba prière et la lamentation te. Ma prière est à la d'autorité. Net ingana aussi la bandi ko sala pas seulement psaume 35, mais lelo na yé en tant que nganga nzambe, sacrificateur, gardien d'autel dans l'ordre de Melchisedec, en esprit, ba mituka nyonso ya bata pe perdé. Na longo liba frein. Na longo liba frein. Na longo liba frein. Na zuma kolo ba chauffeur na bino. Ba appuyer na accélérateur. Na kombo na Yesu. Accident bandi na libérer mon libre accident. Jeannette okufa na accident, Zoé okufa na accident, au côté du parlement, au côté de l'Assemblée nationale okufa na accident, Kimbuta okufa na accident. Na déclarer au nom de Jésus. Bandeko babolingo botala tato yo ndenge azali kozwa kaka nzambe neti camarade na ye oyo babetaka bamasolo ya komela diamba ensemble. Mais azali koyeba te ke nzambe oyo aza kotanga kombo oyo aza koloba n'importe quoi, aza koyeba te ke nzambe wana azali nzambe oyo azali kosala bamakambo minene na kati na bavi ya bato. Mais ye azali kosakana na kombo ya nzambe wana. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko, ezali mawa mingi komona tata monene boye azali ko continuer na kosala ba comédie. Mais bandeko otango mosusu bango bazali kosala ezali plaisir ya temps moke. Bomoni ndenge nzamba sa lakisi bango signe, mais baza ko comprendre kaka te. Baza ko continuer kaka na kombo ya nzambe wana. Mais mukolo mosusu boko yoka événement moko ko quitter la bateau yo. Pe bomoni ete vraiment nzambe asiliki po ete basakani na kombo na epe mingi. Bandeko, nzambe azali moto basalaka na eliseki te. Nzambe azali moto oyo babetaka bamasolo na ye ya bamakambo ezanga tina te. Nzambe azali moto oyo tango ozali koloba likambo ozali kotanga kombo na ye, likambo wana ezala net et juste. Mais soki ezali na kati na babuzoba onde toza komona tata oyo ke bakala mingi te tokoyoka ete batata oyo base retrouve na hôpital. Ye na soi-disant bishop Chatumba, le bishop Ntwika. Yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo. Bato oyo bayebi nanu kanda ya nzambe ndenge ezalaka te. Nzambe asalakisi bango signe, mais baza kokomprendre te na banzi mbala oyo tokoyoka problème oyo nzambe akosala mpona bango po ete bazali kokontinue kaka na bamensonge na kombo na ye. Papa Botamba, to continuer ma solo na biso, s'il vous plaît. Bible Lobin Esaïe 44-26. Dieu confirme la parole de son serviteur Élisée que je suis et accomplit ce que prédit ses envoyés. Je suis l'envoyé de l'Éternel. Nazo lobango na kombo na Yesu. Congolais mon côté à décourager. Congolais mon côté à lemba. Les gagnants ne lâchent jamais, mais les lâches ne gagnent pas. Bible Lobin Abiso, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Olembi po nanini. Tombola mutu. Ozomo nanini.
bandeko vraiment tato yoko aza penza na courage ya bana boudin bozoyoka ndenge aza koloba olembi mpo na nini tombola motu oza komona nini me baza komona kaka balukuta na yo yo oza koyebisa bato balemba te mpo na nini mpo continuer na baaventure na yo o banda koya kokosa bango basolo ya lokuta ya kosenga-senga bango bambongo mais non kokanisa teke bakongole bazali lisusu bazoba oyo si okosi makambo oso okosaki batindeli o bambongo me mbala oyo ekoleka lisusu te bakongole ya na poto basi balamuki bakomprendre ete bambongo na bango bazali kobwaka yango pamba na mai ya lwalaba yango balingi lisusu babozoba na yo te ozali kosala azali pe koloba bandeko tala ndenge na suki yango bakati soko tali motu yango ko bandeko oyebi ndenge bakati suki yango esali sikoyo forme oyebi soki babomi taba bazwi poso na ye batumbi yango bazwi sikoyo poso ya taba wana bazolinga sikoyo baprepare yango mpo basalela yango mbunda tala kaka mutu yango ndenge bakati ye kovona ndenge esali badeso ndenge poso ya taba azwi alati yango na mutu bandeko poso ya mutu mabe ondire poso ya ntaba oyo babomi baza kozela sikoyo ekauka bien mpo basalela yango mbunda bandeko vraiment tato oyo mawa mingi papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît kufi Hippolyte asna mikola kotanga mo azawa pité na tuni bino je réponds par une question na Assemblée nationale pourquoi il n'était pas venu Mutasala Hippolyte Kanambe Katumba Mwake aika na résidence na GB ce dit mensonge balakisi bino sika mbula mais mbula na kisasa mkolone beta kite yango lelo na ibisi bino ngaza Afrique naza détective mais bandeko babolingo ye moto alobi ete ya monanaka na nzambe ye asololaka na nzambe tala ye moto asololaka na nzambe akomi kotuna bino lisusu soki Joseph Kabila azali wapi ebongo nzambe yango oyo ya lobi asololaka na ya pesaka ye ba révélation akoyebisa ete po ya yebisa bino pourquoi bozomona kaka ndenge baventure na baventure bazo continuer na yango omoni ndenge baza koyokisa kombo ya nzambe soni omoni ndenge baza kohumilier baza kosimilie bango moko sanke bamiyeba bayebi teke nzambe bango baza kotanga kombo aza capable ya kosilisa makelele na bango na minute na basegonde bomoni ndenge nzambe asali bino mwa eloko moko kaka ya moke bomoni ndenge bokotiki mpelekese ndenge bopalangani sikoyo ozokoya mpo se justifie yoka soni tato oyo yoka soni tala forme oza nango yoka soni vraiment naza comprendre te na basi yango mibali mosusu bakende kozwa na vie naza sire ke mwasi na ye ntango aza komona babiloko bazoloba nzambe pourquoi okende kopesanga na maboko ya mobali oyo vraiment balukuta ya boye jusqu'à ce que mwasi aye kozwa risque akwei soki na deuxième étage bandeko moto elingaki meme panzana soki bato Afrique du Sud basala bacotisation de grave bandeko vraiment tato oyo okomiyokela mawa te balukuta ya boye mpo na nini vraiment papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît tia tout naboko tia ba DVD naboko tia ba image nyonso na Afrique na boya ko laksa bino ba image ya Lubumbashi po ezali deuxième capitale na biso capitale économique ya Congo na Puerto Katumba Mwake a construit 500 maisons 500 maisons na laksaki bino na John Image bandako atonga awa pour na vanda na Afrique du Sud na Joburg le na Pretoria na kendaki na Cape Town bomonaki mais aujourd'hui je ne suis pas déplacé on na Pretoria na MC John Image sala sacrifice na su Joburg te aye to kenika na ba quartier Pretoria to sa l'émission na Libanda na wa su Joburg te parce que je me prépare na makambo oyo yo Hippolyte faut kufa parce que Hippolyte azalaki nete ezali ba image mais lelo nga nazali awa na tala ba image yango ta salon ya Katumba Mwake atonga ndaku na lac botala Katumba Mwake oyo ezali résidence ya Katumba Mwake na Puerto nga naza na Pretoria mais botala résidence ya Katumba Mwake na Puerto cela veut dire que je nayebi naza na possibilité makoki ya koboma Hippolyte Kanambe Janet Zoé Selemani tala botala résidence ya Katumba Mwake na Puerto atonga ndaku likolo ngomba Guado et Pape Maréchal
respect à ta famille. Parce que moi, j'aime la famille des maréchals. Parce qu'il y a un problème, tu n'as pas la baron. Mais, ndako ya kawele et kosa. Merci John Image. Na bidon zola botala o ezali nazo ona la kisi na bino ba balinga ba Saint Tomate. Nazo la sabino ba ta PPRD. Je suis à Pretoria ici. Mais la kisi no ba image ya katumba moi ke na Pweto. C'est pour vous dire que pour na boma Hippolyte, c'est facile. Bandeko tato yoko azana bozoba penza na ebite tango akosaka soki akanisaka nini na moto na ye vraiment ezali mawa pe pasi. Bandeko alobi ete yenda akotaki asali ba recherche ndenga azali flic ale akei kozwa ba image akangi ba image ya ndako ya honorable pe a son âme Katumba Mwake pe azwi ba image wana yango na ye kolakisa biso pe alobi ete ye azali flic moko ya makasi pe azali kokanisa ete alobi ye na bubi bango na bangisi bango. Bandeko na koyebisa ye ke azali kaka mwana moke malgré na âge azali kopesa azali soki na 52 ans mais azali kaka lokola aza kosala makambo lokola mwana moke. Bomoni ba image aza kobetela tolo bandeko na kosenga na batu nyonso oyo bakotaka na internet bobeta www.inzocongo okomi inzocongo.net bokomona ba image nyonso tu oyo esika tata oyo akendeki kozwa yango na internet nde aza kolakisa bino alobi ete asalaki bankete na ye nde akei ko découvrir vraiment ezali mawa bandeko pona kosunga bandeko oyo bakoki ko comprendre malamu te ndenge na expliquer na kosenga na papa Botamba tambusa kombo ya site wana liboso ya babilili pona ete bato bakotala yango bakoka kobeta yango facilement po bakota bokomona ba image nyonso tato aza koloba ete ye moto akende kosala ba enquête azwi ba photo wana pe ayekolakisa bino ezali mawa mingi na moto azali komi benga soi-disant mosali na Nzambe. Bandeko balokuta ya boye moto ya boye bokopesa ye lisusu confiance ndenge nini bomoni te kazali kaka moyibi escroc. Ezali mawa mingi bandeko soko tali moto akati suki poso ya mutu ya suki bandeko esika suki botaka botala poso yango ndenge esali couleur yango esali na oya nzoto ya na oya elongi na oya mutu esali neti ondire poso ataba balongoli ye baposo batumbi yango ebongo vraiment mawa benza mawa ezali mawa bandeko ezali mawa. Yo zomona moto soko tali na monoko mandefa ngo esali forme ondire ba poala sama peka ya chameau bozomona ende moto ya malonga lokuta ya boye ndenge nini bakongole bakoki kopesa ye confiance aza komi yeba te aza komi silisa valeur 5 ami yeba ezali mawa mingi ezali mawa. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Pona boma Hippolyte eza facile. Pona boma Hippolyte eza facile. Oyo ba image ezali avant l'arrivée du corps. Ya Katumba Mwake na Pweto. Bandeko na kosenga na bino video oyo bouti toiti kochela bino bo attirer attention bo tia litoi makasi bokoyoka ndenge moto azalaki na sima ya caméra aza ko signaler avant l'arrivée du corps. Donc ezalaki moto azalaki ko filmer ndaza ko signaler makambo akoki koloba après ye pa ye ko compléter yango après alobi ete avant l'arrivée du corps ya honorable Katumba Mwake. Bon landa yango malamu tozozongela yango même plus de 3 fois po boyoka ndenge nini baza ko signaler avant l'arrivée du corps. Papa Botamba c'est là ba auditeur na biso image wana même 4 fois eleka pona bayeba bamona esika nini lokuta ya bato oyo ezali un prophète de Dieu mais azali kokosa a complicité na bato oyo bazali kosala film. Ba image s'il vous plaît continuez yango Papa Botamba. Pona boma Hippolyte eza facile. Pona boma Hippolyte eza facile. Oyo ba image ezali avant l'arrivée du corps. Ya Katumba Mwake na Pweto.
Pona boma Hippolyte, et ça facile. Pona boma Hippolyte, et ça facile. Oh, bah, image, ezali avant l'arrivée du corps. Yakatumba moi qui na poeto. Pona boma Hippolyte, et ça facile. Pona boma Hippolyte, et ça facile. Oh, bah, image, ezali avant l'arrivée du corps. Yakatumba moi qui na poeto. Bandeko na banzi ete bino moko bouti kolanda donc makambu nyonso to bato basalaka eza nango kaka ba comédie na ba comédie pe nazali koyebisa bino ya solo bandeko ba bolingo bana ya poto nazali koyebisa bino soki lelo botiki kotindela tata oyo bambongo bokomona ba aventure nyonso azosala aza kosala ekosila eloko eza kosala bopo aza kocreye banimero na ye po ayebaka ndenge nini ya kokosa bino mpo botindelaka ye mbongo mais une fois bolobi non na baaventure aza kosala bokomona mpe histoire na ye esili donc c'est un type escroc oyo alingi pas même kose respecte yango wana omoni ete aza kopesa na meme malchance na kati ya libota na ye mwasi na ye aza kokweyaka ntina ba 3e étage ezali pasi mingi mpe mawa papa Botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît. Naza flic, mais nazo senga rabino service à renseignement. Batu basala kana sarme. Batu basala lokola papa Honoré Ngwanda yebi esengi misolo. Nazo senga ngopona liate. Nyama muyibi escroc bondo katuka. Boko zwa ba Congolais ba esclave na bino tika ya koliaka bango bambongo aza koloba peke po na ngai te yango nani yango apesi yo penza mosala na po aloba ete obzala na ba service ya kosalaka ba enquête na ba makambo ya lokuta ozali kokosa kolia bato bambongo yo tata mobimba nzambe apesi yo maboko na makolo nzoto makasi yo kosala mosala te kaka koliaka bato bambongo na makambo ya bozoba yango noza komona ete libota na yo pe eza ko avancer te mwasi akomi kokweyaka na ba 3e étage moto evimbi bandeko omoni oza komi loka libota na yo sans komi yeba bambongo mosusu yo ozali kolia oyo ozali kokosa bato yebi bato mosusu na minito ndenge bazali kolela po na bino na bambongo bolie bango boyebi ndenge bato mosusu bazali kolela epai ya nzambe na makambo bokosaki bango boza kolukela bamababe sans ke bomi yeba mawa. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Ba petit lance roquette avion wana ezali G4 équipage ezali ba américain. Je donne une information sûre. La Bible était. Moi ça ba image akala. Yana ina relater bino histoire. Mba moi qui est mort dimanche. Avion kiti ba beti yango masasi. Garde corps azali na kati avion abeti katumba moi qui masasi. Attaque na libanda pe na kati. Avion wana na lobaki yango ezali G4. Bandeko bomoni ndenge bato oyo bazali ko se contredire sans que bamiye babiloko baza koloba yango na toza koloba ete ba image oyo ya oyo baza kotika na ba internet un jour ekosilisa bango réputation pe moto moko akozala lisusu na confiance na bango azali te po eto kokoma ete toza koloba likambo batata likambo ya solo bato bakomona kaka ke ya moto ya lokuta comédien bandeko mbala ya liboso ayebisi biso alobi ke avion na babetaki yango roquette selon ba source ya information oyo azwaki na bato na ye oyo bapesaka ye ba information oyo alobaki ete source sûre mais tala lisusu kaka ye moko la même personne wana lelo aza koloba ete avion yango babetaki yango masasi ntango ekwei les gardes du corps achevé lisusu nani honorable Katumba Mwake. Donc le bail de garde du corps wana azalaki ebende. Donc tant avion quoi garde du corps wana loko azalaki ebende ya zwaki choc te. Yamala babiloko mususu boza koloba. Bo kanisaka babiloko boza koloba. Boza ko sili sa réputation na bino pour rien. Ezali pasi mingi pe mawa. Na ebite soki penza moto lokola yo le vieux kisimbi moto koko kwa susu na makambo yo za koloba. Oza grand menteur vraiment mawa mingi bandeko ba bolingo siko to koti na sujet oyo tozali ko talisa bino ndenge nini ndeko moko asilaki koyebisa biso kotindela biso pe koyebisa biso
makambo en secret to bombi identité na ye ndeko wana alobi ete bandeko ya radio Zoomel 1000 bozali ki di banazali kopesa bino information moko ezali vrai na source soi-disant Bishop Chatumba o biso to bengi le vieux Kintwika bino bozali koyeba te bautaki kokanga ndeko na ye moko pe akosaka bato azali prophète kuna na Kinshasa bakangaki ye ayibaki ba bijou ya bato ba image wana ezali koleka na site ya bakongole moko botala bokomona yango azali ndeko ya soi-disant Bishop Ntwika azali cousin na ye bandeko yangana toye komona ete donc c'est que Bishop Chatumba le vient Ntwika auti na yekaka na famille ya bamiyibi ba escroc tokoloba mingi te papa botamba balancele biso ba image botala cousin ya Bishop Chatumba oyo bautaki kokanga ayibaki ba bijou ya bato kuna na Kinshasa bandeko likambu ya kokamwa moto ya pesi biso version alobi ete topesa identité na ete alobi ete apesi biso information ya sir moto wana azali cousin ya Bishop Chatumba botala nzoka nde Bishop abombi ba miyibi na kati ya famille na ye olia kende kosenga na nzambe alongola nanu ba miyibi na kati ya famille na ye aza koya kokosa bato na kombo ya nzambe yango na ye moko pas alakisi ki escroquerie na ye donc bazana bango kaka ba escroc bango nyonso na minute na kosenga na papa Botamba lakisa biso image ndenge cousin ya Bishop Chatumba akendeki koyiba ba bijou na ndako ya bato mawa pe soni ba image s'il vous plaît papa Botamba c'est papa Mbote. Le papa Zanani. Ngai. Ah. Frère Daddy. Frère Daddy. Oui. Après frère Daddy babé na Sunani. Ka frère Daddy. Bon frère Daddy. Oui. Osali nini papa na ngana tumona ba Bible boy na mama kasi na mutu ozu diplôme toni. Na sunga libota mo la prière et pendant bazala etende na zwaki nde ba bijou. Na yiba papa loba. Osali nini? Na yiba ba bijou ya mama ne année passée nde lelo tana le kale ate misinga yango ba sesinga na zone sa ba bijou. Et lokola sita tezate na biso moye za koyokana yango banda zela la police. On l'air à coma la police. Frère Daddy. Est-ce que ça m'a vraiment frère Bayiba? Il y a le big frère, Kuna Evani prophète. Un prophète. Un prophète. Bon, frère Daddy, on s'en met à l'église. L'église fixe à thé. L'église fixe à thé. Allô? Oui, oui, allô? L'église fixe à thé, la terre à partout. On terre partout. On va dire l'église évangélique. Papa, frère Daddy. En tant que frère, mon lit, mon numéro de côté, là, qu'on va, oui, bah, bijou, maman. Déjà, il y a un esprit impire. Esprit nini impire. N'est côté la guillot. Oui, bah, bijou, maman. Bon, alors, si vous au point d'un boc à ma conziboye, si vous n'avez pas ça, l'État a 4 ans. L'État a 4 ans. Bon, si vous et pas maman au soleil, bah, bijou, comme vous n'avez pas. Maman au yibaki, bah, bijou, ce qui n'est solution sur l'État panaï. C'est quoi l'ingato kana l'État panaï. Bon, en tant que prophète, le ballon sur des années. Le ballon sur des années, papa. Non, c'est un gars bolindi. Bon, prophète, bon, je comprends un prophète, tu vas ça dans ma campagne, nous, à bango. Bon, prophète, tu vas continuer à escroquer, bah, tout, bah, faut prophète, nous, à bango. Nous sommes en train de appeler sa punition. Ah, bon, il faut que punition, au quand même, il y a policier. Merci, papa. Moi, c'est maman. Moi, c'est papa. Oui, maman, ah, tu as combien? Toi, la Kassavou. Toi, la Kassavou. Kassavou, vous avez précisé bien. Toi, la sauce, la Kosovo, la sauce. Bon, dès qu'on a un côté à prison, toute sa connaissance n'est la prison. Non, prophète. Non, soi-disant prophète. Bané ko sambe la kono kwa bana place à partir, musala nzambe ba prière. Après il y a bimi prison de Bosso, va pas adresse. Et là notre grand frère on appelle Abimi. Oh, relation continuer, le roi a musala nzambe tinanda kwa comme sujet prière. To sala ngo RP mata na ke na ku na mati campus. Balek na ba keke ba classe atikali na maman. Maman la li banda. Confiance toujours tant que soi-disant prophète. Alain a dit bon père ça quand maman allait on a mis ça. Mais et maman elle nga zombo on a ça ka sombelo kwa surtout que zaki. A surtout qui ndeka position tikele ça que ça bon moté tika que ça fongwa. Nde on est abima kuta la kate. Maman surtout que ça datali ko ezate abenga na bité na soki en moté.
azwa babiju ya mama na valeur à $620 na $100 banga ba opérer petite sœur nanga. Les prophètes à son. C'est ça, ça fait maintenant 2 ans. Bon, maman la étudiante, bon, faut qu'on a prophète c'est bon nous la bango. Bon, prophète on va ça passe. Et ça passe. Au fin, bazo fin ça va ça nzambe. Et à côté place ba ko tarate biso to sambela. Et tout ça qui se na sija prière. 2 ans faire kangalo. Donc que pas na que na pas na bango pour que na ba bi que non asala ka bongo. À côté la prison 1 mois après abimi to se renseigner dans la quartier. Na que na pas maman bango lobi épreuve ça c'est parce qu'azate. Mais ba que moi la bango asala makambwana. Et le épreuve ça na souke. Donc c'est comment je ko futa été. Mais pour ça kana ko nzambe. Faut futa. Tende kwa mosi. Mbote. Toza wa piawa. Toza bosobolo. Bana bosobolo. On est comment c'est atomoni papa bache kufuna mutu azu diplôme to salini. Aza faux prophète. Akoda ndo somo prison. Kwa koma atanga bi prison akomi ko yote ya biso. Tango ko yote ya biso, yaki na jour mo boye aye ko ba bijo mama ya biso. Yango solo na yaki na libana na ko teka ya ona kangi. To kangi prophète. Ona kangi prophète. Parce que bosuki ne nae. To sibe ba futaka bijo ba faux prophète. Bon, si le monde n'a pas faux prophète, on va continuer ça. On va continuer à tout. Faux prophète, nous allons. Continuer à faire ça, bango. Continuer à faire ça, bango. À partir prophète, oyo, bâtir ma moyibi. Bâtir kapuna ngai. Allez, gars. Merci. Bote mon conduit. Bote papa. Ouais, mon conduit ça. Ni ça, il faut qu'on a kata vous tout le monde quand il prophète. Bon, lui nous va prophète, va ça ma kamabo. Baza bato ko batende misika. Naza na musala te naza na ndako babengi ngai na mba na biro bouger te bo batela mutabeta ite mais prophète azoyi babilo ke belebo na likolo ya pombo nzambe nde omona kiti na lumbango il faut akangama po wana pauvre maman. Bon, en tant que mapinga et puis garde civile ni no bana ba prophète ba sama kamabo po na ngai na lobi baza batu il faut côté à bango na boloko et ça mbala ebele moko lo bana su kezani bon lelo basu kezali bata bazo sa musama be baye ba la police ezo sa musala. Merci mon conseil. OK to lali peut-être to la mukite to sala quand même jour à fête to la kalibanda. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini cousin ya Chatumba le vient twika ndenge nini bomoni bauti kokanga ye soi-disant un prophète akendeki po sala ba prière a prophétiser na ndaku ya bato na moindre kidiba kaka bakolo ndaku tangu bazalaki kidiba aleki bango ba bijou bandeko aponyoka nzambe alalaka te bakangi ye tala pe moma baye kokanga ye baye pe lisusu nzamba ye pe lisusu ko revese lisusu ndeko na ye Chatumba awa na poto bandeko epesi coïncidence. Donc cousin kuna oya yibaki ba bijou bakangi ye balakisi ye na chaîne ya ba congolais ye lisusu ndeko na ye Chatumba awa pe asali ba vanti nzamba bimisie polele bota la coïncidence bandeko. Bota la coïncidence. Mais si ko toko tchela bino ba image boto la kisabino ndenge nini Chatumba le vient twika azali ko piolo la na poto loko on dirait moto ya nzambe ya malonga nzoka nde oyo nde o ndenge boyoka kaite bato ya nzambe ya lukuta o bazali ko kosa na kombo ya nzambe bazali ko lia batu mbongo pamba. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Bandeko botala pendenge Chatumba azui motu ache na se ondire penza moto ya nzambe ya malonga ondire kutaza ko invoke molimo ya nzambe nzoka ndaza ko kanisa kaka escroquerie nini ya ko beta ba congolais bandeko ache mutu na se bomoni pe bolobi ete bishop aza ko invoke nzoka lukuta na lukuta bandeko botala ndenge bauti ko kanga cousin na ye ayibi ba bijou ya batu bandeko. Donc cousin kuna na Kinshasa aza ko yiba bato na kombo ya prophète yepe azali ko yiba bato na poto na kombo ya bishop. Coïncidence, quelle coïncidence bandeko nzambe akumba mandenge ba fieti cousin ebimina chaîne ya ba congolais yepe nzambe ya confondre awa bomoni tala ndenga tie mutu on dirait mutu ya malonga nzoka escroc bondo tatoyo. Ba congolais nzambe ko bono ba ete nzambe merci po ete boli alingaki akende ko bimisa bino ba fortune na bino esika bo bomba
na ba prophétie ya lokuta lingaki apesa po ete nzambe ayebaki danger nini elingaki ekoma nzambe ayebi eloko nini alingaki asala mpona koescroke bino mais Dieu merci basuki bandeko mawa mingi papa Botamba cha volume toyoka ndenge nini akwakulaka tata oyo aza kokwakula nzoka nde muyibi escroc mawa mingi mpona ye volume s'il vous plaît papa Botamba. Poison batie na Hippolyte likolo ya puisque azaki kotia ba réunion na kati église ne yango nde bomomo ye Hippolyte akufa maladi te bato maladi basanga mboko yebele basana bomo itilelo bakufa na maladi wana bazokolo bake Hippolyte akufi nango te bato wana bayebi liwa ya Hippolyte babomi Hippolyte na poison utie na bapasteur je vais citer leur nom bapasteur wana na émission prochaine bokoyeba ndenge poison iso tambola na milieu bapasteur et puis mawatro boye pe na matanga ya Hippolyte kosekaye boyeba na émission prochaine na commission bino nyonso bapasteur boza na mboko oyo vous étouffez la vérité bandeko boyoki sikoyo ndenge ye moko auti kolobake poison oyo baboma soki pasteur Hippolyte eutaki epai ya baninga na ye bapasteur nazongeli lisusu alobi ete poison oyo babomelaki pasteur Hippolyte pe à son âme et poison wana eutaki epai ya baninga na ye bapasteur alobaki ete akosite bakombo na bango mais boyoka kaka na langage oyo ye abimisaki mokolo azoloba makambo oyo mais boyoka sikoyo pas même 2 mois passés boyoka version mosusu aye na yango et eza lisusu ba pasteur te mais boyoka sikoyo moto oyo akendeki ko empoisonner pasteur Hippolyte. Papa Botamba tiela biso ba image pona kotalisa lokuta ya bato oyo bazali koloba makambo mibale toyebi te nzambe na bango soko azalaka nzambe ya kwiti ou bien nzambe ya ndenge nini. Ba image s'il vous plaît. Nalobaki na bino nakoyebisa bino mutu oyo empoisonnaki Hippolyte pasteur Hippolyte kanambete pasteur Hippolyte ditu oyo azalaki awa na pantin mutu atiaki poison euti na Francis Colombo mutu autaki na poison ayi na bapasteur mibale baseli awo mais bapasteur prochaine émission mais d'abord ebandi na Francis Colombo mutu aye na poison inako mpona nini ye azaki kokanisa ke Hippolyte abimaka na mwasi na ye akomi komenase passer Hippolyte et pourtant que mutu angani azaka nini afi wana te mutu abatu abangaka ne nzambe motema mabe azwi ye poison atieli ye yo Francis Colombo lokolo telemi poison batie na Hippolyte likolo ya puisque azaki kotia ba réunion na kati église ne yango nde bomomo ye Hippolyte akufa maladi te bato maladi basanga mboko yebele basana bomo itilelo bakufa na maladi wana bazokolo bake Hippolyte akufi nango te bato wana bayebi liwa ya Hippolyte babomi Hippolyte na poison utie na bapasteur je vais citer leur nom bapasteur wana na émission prochaine bokoyeba ndenge poison iso tambola na milieu bapasteur et puis mawatro boye pe na matanga ya Hippolyte kosekaye boyeba na émission prochaine na commission bino nyonso bapasteur boza na mboko oyo vous étouffez la vérité bandeko babolingo boza komona bino moko kaka ndenge tata oyo aza kokosa kaka ye moko aza komikosa kaka ye moko bandeko oyebi balokuta mosusu ezalaka ko batu ba découvrir yo te mais batu baza ko soupçonner est-ce que ekoko zala lokuta te likambo yo mais oya ye batu kutu bazo soupçonner te kaka ye moko kaka nde mutu aza ko bimisa kaka vérité ya lokuta na ye po ezali lelo soka lobi a likambo alobelaki a lobi ya eko yebisa bino ekomi b donc bozo mona kaka alobaki ke ezalaki groupe ya ba pasteur oyo bayokanaki bacheli pasteur Hippolyte paix à son âme oyo akufaki poison
lelo ekokoma ete Francis Kalombo nde mutu ayokanaki na bapaster moko boye mibale mpo batiela nani poison po suite ya mwasi na ye Hippolyte Pasteur Hippolyte abandaki kobanda mwasi na bamakambo kaka ya lokuta. Alors tokozwa ye na serie koma bomoni ndenge nzambe alakisi basimie na ndenge ndeko na ye awuti koyiba babiju cousin na ye na Kinshasa. Nzamba lakisi basini ya munene toza kokanisa ete o prophète o bishop Mosel Nzambe tala cousin na ye amikomisi prophète na Kinshasa awuti koyiba ba bijou na ndaku ya batu ye pe awa azali kosala ba mayuya pona kokosa ba prophétie ya lokuta na makambo ya Kongo na makambo ya Nzambe tala Nzamba awuti kobimisa epolele. Viens twika vraiment ezali mawa mingi pona yo oyebi Nzambe ya kofrape bino mabe na bambongo ya bato boza kolielia Nzambe ya kofrape bino ponga naza komona ndenge Nzambe ya dévoiler bino boy eza signe ya monene o Nzambe ya kofrape bino soki bobongoli mitema te na baki bilamba no lataka ongai papa Simboki Mbangu mukolo mususu ekopelela yo moto na nzoto tika kombo ya papa Simboki Mbangu po ete ye asilaki atikalaki kosala escroquerie na bakongole te yo oza kosala escroquerie na makambo ya lokuta ya bambongo oza kokosa baprophétie mpe kobengaka bato na baeglise na oboya mpo na makambo mpo na Congo mpo oyebi ete okosala fortune bandeko soki bocomprendre tato oyo te bokozala kaka bato ya pasi epuis bambongo na bino boza kopesa ye moto aza kokosa makambo na nkombo ya Nzambe ndeko soki ozali kozela au retour une bénédiction de la part de Dieu ozali komikosa parce que Nzambe akopesa moto bénédiction na likambo ya malamu oyo azali kosala kasi na malikambo ya mayu ya boye te oyo aza kosala ya mayu ya pe Nzambe azali kolakisa bino vérité mais boza kokangela yango misu ndeko naza koyebisa yo okozela bénédiction ya Nzambe okomona yango te mpo Nzambe asalakisi vérité ke tata oyo azali escroc soi-disant bishop Chatumba le bishop Ntwika ndeko soko okanisi opesi bishop mbongo oza kozela Nzambe apambola yo oza kozela kaka bamalédiction na bamalédiction. Voilà bandeko babolingo ndenge touti kolakisa bino na mokolo ya lelo ndenge nini bato bazali ndenge nini lolenge bazali bandeko bino moko bomona déjà que bazali na bango bato ya lokuta bato bazali ko utiliser kombo ya Nzambe mais en réalité ce sont des menteurs. Bandeko na kosenga na bino ba Congolais to fungola miso boyaki awa na poto po na koluka kosalisa ba mabota na bino soko za na mbongo ya mingi ndeko salisa libota na yo olia kokende kobwaka yango na makambo ya bozoba soki po moni eleki mingi place ya kochango eza te tindela ta biso bato ya Radio Zumel mili toko sepela mingi tokoloba ete Nzamba kumbama peut-être biso tokobwaka mabolongo na se po ete tobondela ta na Nzambe toloba ete Nzambe pambola moto oyo atindeli biso mo eloko oyo po ete ozwa lipamboli ke kokende kopesa yango na ba soi-disant ba bishop oyo baza kosala makambo ya lokuta na kombo ya Nzambe alors Nzambe akozongisela bino rien. Bandeko babolingo na banzi ete otozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na sima bango nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000. Merci. C'est Hippolyte Kanambe. Voilà c'est Hippolyte. Sorry quand Hippolyte Kanambe a bimi la télévision a dirigé Congo na pasoli Bible. Na longo combattant. Na lobi yango quand sorry bobimi si Hippolyte Kanambe a bimi loba Nzambe ya archevêque continue za Nzambe te. Loba Nzamba idi na bala za Nzambe te. Loba Nzamba Simboki Mbangu za Nzambe te. Yesu Masia est Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Je le déclare. Akozonga na bomoité. Na déclaré liwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu. L'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. Motisho na mulangi Francis Colombo ozo kota na mulangi ozo bunga lokola Kanambe na bino abungi Kanambo bungit na yebisaki yo Kanambo ko dirige Congo te Kanambo ko dirige Congo te na lokayo na kotisa yo na toilette na boki yo chubu obimi na Rwanda na yino
Totikala kaka na radio c'est moko, émission c'est moko.
ozalaki na yango nazai olingi bomemela biso na lokuta toboyinde lokuta ozalaki na yango nazai olingi bomemela biso na lokuta toboyinde lokuta ozalaki na yango nazai olingi bomemela biso na basali ya nzambe bakozala juge sévèrement. Allô, bonjour Pilipili. Bonjour Ndeko, obengi biso na mboka nini? Nabengi bino na mboka Belgique na Bruxelles awa. Kombo na ngai Papa Kilo. Papa? Kilo. Ilo. Kilo. Papa Tilo, merci Papa Tilo. Oui. Kabolela biso Pilipili toyoka oyo nini ozali nango ya koloba na vraiment na plateau na biso. Nabengi bino pour na pesa bino information sur oyo peuple congolais tout à cause de la surtout à cause de la Sengo ya makasi ya liboso émission ya Pilipili donc loko le swaki yo yango otie kombo ya Pilipili ndenge esunga yu Papa Kilo pe makamana je feza ya kilo izali nini awa na minute nazo solola na yo nazo koyebisa yo Joseph Asi akufa ezali information nazo pesa bino tekeo na jiango pa songolo pakala congolais ou congolais te na jiango eta ba mindele bango moko ba russe ba confirmer mais ba kamati korna e ba bombi yango na Allemagne pour ekende directement Kigali na minute nazo solola na yo zoe mutazo kwa signer poste ya Joseph au de côté de la réunion il y a un officier et Pessi Mobutu donc bazo comprendre que peuple congolais combattant résistant botelema le samba ba mama ya ba peuple congolais essaye yokamaki na Nzambe à sa sali donc Joseph ça fait 4 jours yango yo mais ata combattant moko aebité vous êtes toujours na ba rumeur que azana hôpital te asi akufa na ye donc na bengi bino pona pesa bino information na ye ko sala blague te na kata Congo number 1 na ye ko pesa bino information sûre et confirmée beaucoup ça la surtout peu beaucoup sepela obeta kelelo bandeko babolingo na bandi bayebaso oyo bapesaki ba message pona le rais na bandi ete bamikosaki kaka bango moko na bandi pe na ndeko oyo awuti kopesa message sikoyo azali koloba ete bamama bakosepela mpe bakobeta nkelelo nde amikosi kaka ye moko lokuta eyaki na ascenseur pe vérité eye na escalier pe ekomi le rais ye yo en personne mama Rosalie na tikeli yo maloba kaka ndenge euti koloba Papa Roger événement oyo ya le rais ezali lokola Jésus abimelaki Thomas ayebisi alobi tala ngai yeyo tala bapota tia mosapi Thomas akomi kolenga alobi te na ndimi mokonzi ndenge événement oyo ezali na miso ya bakomba ta na minute oyo bandeko ebele basali diare bachatumba nyonso babandaki kopesa baprophétie na bamama Kalanga na ba soi-disant ba bishop Élysée bandeko bisika bakeye ezoyebana te bakoti wele balie kwe bandeko po ete tango Jésus akufaki tango asekwaki bato nyonso to azalaki kobimela ezalaki émotion na bandeko epesiki pelekese na chatumba na kadima na Élysée donc ba faux prophète nyonso bayelaki biso ba prophétie ya lokuta bandeko kimpelekese na minute oyo nde oyokaka ete brique to libanga ya béton ekiteli bango na mutu wana nde bazwi leson boteyami voilà comme ça il politique soki quand tu es politique à namba bimi la télévision à diriger Congo na pasoli Bible na longwe combattant na lobby yango katumba soki bobimi si il politique à nambe abimi loba nzambe ya archevêque continue za nzambe te loba nzambe idi na bala za nzambe te loba nzambe simoki mbongo za nzambe te Yesu Masia est Dieu
l'unique et le véritable Dieu, je le déclare. Akozonga na bo moïté. Na déclaré liwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu. L'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. J'ai maudit la famille Kanambe. Condition na mulangi. Francis Colombo. Ozo kota na mulangi. Ozo bunga. Lokola Kanambe na bino abungi. Kanambo bungit. Na yebisaki yo. Na yebisaki yo Kanambe. Kanambo ko dirige Congo te. Kanambo ko dirige Congo te. Na lokayo. Na kotisa yo na toilette. Na boki yo chubu. Obimi na Rwanda. Na yino. Likambo boko selinga mama. Boko sambae. Boko futae. Balukaka moto ya mwana moto boyete. Bolingi ninye. Bande ko babulingo na bandi duti ko na émission na biso oyo tosileki ko likisa yango ko ete moyeba masango nini oyo bino bande kozela na bandi te moto na moto asili ko tire leçon na ye na oyo isili ko bama na esika oyo yango ete to sengi na bino ete boboto ezala na bino na ba famille esika bozwani na bandi te mbala esima biso ko zumel bil ko zana te pona ko pesa bino biso basango oyo esengeli pona bino to sigyo na pona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana pona bino na bandi ete boko zala dossier sima ya banguka ndebo yebi nini oyo tobomeli bino. Merci.